Et bah conséquence à divorce, ça peut payer trop cher na banana yo. Lilo bananza, place à Zovanda, salle de jeu, faut longoler l'esprit à Libanda. Tous les conditions faisaient réunir. Maintenant na wuti kuna na ebi pasi wana. Donc bato mso ça ba bloka po ba ebi pasi wana kama ngala ebi pasi wana. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu ya moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ke munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko ba pesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akusenga ba pesa na malade. Mais Aïda, malade on a bimika kate. Comment donc la bimandele ni yada yo moko pensa. Ah on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Mais la pas fait. Ils ont pour la kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bien éviter. Mbé tu ça le mouvement au malade ya lingi. Nous sommes na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Ça combi tout là. Nazana mbé hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na mitoni misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga, oyo ya Mama Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Botaka ndundu mwana liboso. Webika lo nekit. Yo moko no mala maman boti mwana banu bani na regret. Ah, oyini déjà l'air abîmé. Papa les razoya ah yini déjà parce que me ko lobate. Ko bomelo pe libala rapport abîmé ndundu. Asali nini? Un homme de Dieu sokozo sale na nzambo zana kofinga mapembe na yote kutuka mapembe no tekema masozo tamba na satana. Faut qu'il y ait des combats. Musali ya nzambe nyonso sale la nzambe tourage na ye vie na ye za via bitumba. Izaka ba sino to ba keto tamba na nzambe. Leo ndeko ya Congo tala agence ya sur paie rapide pour na transfert ya mbong paie bakoli na ba lettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomasi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbara moko côté ya ba colis petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbara moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940 awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune à Gombe référence avenue de la science to pe okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909 bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo ti 17h awa na agence PTAM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTAM LTD bazana mufoko ya masolotu dit amen c'est naturel soin Papson Makungi, le monique Biana. Ailleurs, il y a
Fali azo. Tumbato là qui yango donc malambo est de bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec un pacte toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un pacte na idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezaka kase moko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 oza mobimba. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance. C'est naturel o soin gardez bande na yo. Merci encore une fois pour votre fidélité. C'est votre émission, je suis la maman présidente avec votre humble servante pour la jouabilité. Alors merci à la grande équipe de cette émission, merci à mon boss Ken Piana, dans un site Nabino Pito Palais. Alors aujourd'hui nous allons parler déjà de l'actualité. Aujourd'hui on reçoit un tonton, un papa, un homme dédié. Alors lui c'est votre frère Obolingaka Mingi ou Alimwa. Marie qu'on dit que mais artiste a coup raté, artiste a libre raté, mais il y a libre qui. Alors aujourd'hui, Tozana question de savoir qu'est-ce qu'il est devenir après tous ces temps. Alors quand moi déjà j'ai dit un grand bonjour à Papa Blaise Maka. Bonjour maman Nanga Nzamba Pambolayo. Bonjour bandoko nyonso bozolanda biso de loin de près. Nzamba bitike a Pambola bino. Nzamba bitike. Nzamba bitike. Azara Nzamba bitike. Olingi orphelin. Oh, on va église Tobinga orphelin. Ouais, bon, église benga manongo orphelin, mais pasteur na bango de babinga ki orphelin. Papa orphelin boni. Ah. Vous avez tante. Bon, na yami papa orphelin za bien, nzamba zo batela ye. Nzamba bitike azo salanga ngolo na za bonne santé de beaucoup tingai. Alors tu as pris du poids hein, papa Blaise. D'adio yebeli sous papa orphelin. Depuis qu'on a eu un poteau, pour les poteaux nous sommes miqués. Les la commune na liembala nzoka ne aseka na munene na 4. Le domo na nzoto miqué mais na 4. Na zaki nzoto munene. Nzo zero bomba maleka na commune na sikango sengelaki. Eleka na liemwa hamburger na liemwa nini. Yamuni yeso bando vimbisa ngona. Nzoka na zaka mda munene na mwepe santé yati lelo. Okay. Alors papa Blaise on a to aider ba téléspectateurs bazolanda biso pardon. Na ba téléspectateurs balanda biso ba yebi ke ozaka orphelin or koza orphelin complété parce que tu es orphelin de père. C'est comme on mi benga ka orphelin ko oza orphelin complet papa Blaise. Bon tant on a sala kinzembo na koko yemba ka orphelin de père te. Parce que nzembo zaki pona nga souté ça concernait tous les orphelins. Fait que na jo couche nyo sa orphelin. Ya yango moni na yemba kinzembo pona sunga orphelin nyos
dans tous les domaines. Mais maman n'a pas envie. Okay. Alors, merci déjà, mesdames et messieurs. Alors, très chers internautes, je vous ai dit qu'on sera toujours là pour vous faire de bon boulot, pour vous informer, pour vous former et puis pour vous divertir. Alors, les autres, Anna Papa Nabiso Blaise Maka. On a déjà la vérité, Papa Nabiba qui pas y a l'endele. Y a l'endele. Non, bien la vérité. Donc, quand on a mon émission, oh, c'est Papa Blaise Azala, Kaka, c'est que Tika, c'est préparé, je que nous avons Papa Blaise Maka. Alors, je voulais déjà savoir, Papa Sotoko Eba, qu'est-ce que déjà tu mijotes? Parce que Ozala quitté. Ah, le col aux ongles d'émission, c'est que tu nous prépares déjà quelque chose. Ouais, na vanda kimia parce que nazaki na mamsu na sala. Oko ma pasteur. Yeah, maintenant sikoyo musala tango sili comme scolaire na ngina bimsa musala. Il fallait quand même na apparaître, donc apparaître na raison moko normale parce que ça ne loko moko c'est sili ba nzaba ni ba pamba manango. OK. Alors, nzambe balingi ba pamba malango nga na linga to aider maman moko papa moko franchement ta voix nous manque. Eza yo eza papa Bali, vous êtes nombreux, moi je dirais déjà binomi balé car déjà votre voix vraiment nous manque tellement. Alors papa to zalanga zinaye ba titre moko eza ndimbu eza mbongo et moko eza orphelin et moko eza orphelin suite. Alors papa na pesika papa ta 2 minutes ça il a biso kaka moi ki zobazo ba mobo. Bandam. OK bandam. Likambo ya mbongo likambo ya mbongo baluba babenyango makuta e mbongo e baswahili babenyango falanga mbongo bayanke na Kisasa babenyango mozaza e mbongo e pona likambo ya mbongo bafamille ekoma koinala pona mbongo e pona likambo ya mbongo e basusu baboma bala on a les kamambongo et puis tango nyoso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bangongo yanga bapara bazate vinanga pasi baninganga yanga papa kendanga vinanga pasi na pesi bino mwa morceau vinanga fele Natasha na ekotuna la ekotuna yongo Yebisanganga komina balabala pendumba ndenge nini Natasha frère Blaise ye nabota maki malamu na libota papa na mama si ba faux prophète nde wasalinga mboye malgré tout ça moi l'européen suka la kata kizobazoba to sangisi ngoto je sais même kizobazoba na sangisi la chapé loko zo bima mikolo yo to loko mikolo yo titre na nous Gabata. Quoi? Titre na nous Gabata. Non langue ni papa. Na qui hébreu. Ce qui est beau pour la toute première fois franchement. Qui hébreu. Gabata qui veut dire? Non fungola ngosim. OK, c'est bon to zo ka Gabata. Na zona Gabata. OK. Andima ki sola nyongoma. Pongala nyoko mate moninga ongongo Andima kia kufanda mbobo lumbu ponga makana lata moninga langai Botikala yembela zembo Pekisangate botikala yemba Botikangala yemba Botikala yemba baninga Bolinga molela motindo mboye Gabata. Ben voilà, mesdames et messieurs, mais franchement, je vous signale, ouais, papa Blaise Maka Azala sous frère, t'as comme un pasteur. Yeah. Alors, on a un orphelin suite, au lobby la paix, faux prophète. Yeah. Alors, les lois, au Yembarante, tu étais encore frère. Alors, les lois, ils m'ont posé pasteur. Alors, qu'est-ce que déjà, au monde, on est là, faux prophète, c'est que les lois, ils m'ont posé pasteur. Comment tu trouves ça? Bon, ministère en Oyokoti. Un jour, faux pasteur. Bon, Kobenga m'a déjà to benga maka. Un homme de pasteur. Un homme de Dieu, sokozo sale na nzambo zana kofinga mapembe na yote, kotuka mapembe note kema masuzo tambo na satana. Faut qu'il y ait des combats. Musali ya nzambe nyonso sale la nzambe tourage na ye, vie na ye za vie bitumba. Isaka ba sino to ba keto tambo na nzambe. Mais faut prophète ngana lobela ki ezaki na sens que il y a histoire, il y a moi no makambo peso sala matilelo. Moi na moko boye ba moi ke famille na makoki pour ba introduire bien na famille wana ale ba bambeli ka mona na ndoki ba na mona popi ba kundi bango moko to mo be ngo mankiona
là na yembaka ngwana na idée mais le long de ko bima pena makasi que manque on est en vol makasi ils ont ça trop et ça fait mal, ça fait très mal. Na ba manque on nous ça ça décourage un peu il faut aller à une église si mon andaki pas na bozu kombo na quartier boye nango bo signaler mutalira liboso mutazana ba oza troisième comme un tel vendre boye nzo za manque on donc ça va biloko yo et c'est ça comme les peines Natacha on a même pas on a nzembo mais so ba faux zali ba vrai pe bazali OK ba vrai pe bazali OK alors papa Blaise na titre na orphelin suite na titre wana orphelin suite tout le monde déjà la plupart Natacha ozaki avant daki na ndako sauf ba faux profond de ba commissaire libanda alors moi ko ça qui que divorce ya papa na maman mais yo bengango orphelin suite je sais pas orphelin tout le monde la papa kufi to maman kufi bon on a mis suite pourquoi parce que ba ka ozo misabanda na balaba les OK. Donc on pense que le deuxième volet, il y a des raisons sur ça qui bana bana banda. Tout le cas ba marâtre, maman moko kuti mobile na banda ba nous maltraiter bana wana. Ils appellent moko ba kaminge mimi bana mingi na balabala. Tout le cas ba faux prophète donc il y a un moment que biseki ba na divorce, zola nanga zo divorcer c'est bien, mais ba conséquence à divorce, ça peut payer trop cher na bana na yo. Donc ba raison to yima kongo ça édifie encore beaucoup de gens et mon sous ce zo sous sa balbinos. Papa na comprendre te nazo mbela bandundu kala mingi te bandundu basani ndundu akutana na mebele ata yo ndongo zana na pi exemple moko ya yo moko bali mobali no bie bovani na libota botaka ndundu mona liboso webika webelo oneki yo moko no mona mama boti mwana bandi na regret oyini déjà l'air abimi papa l'air azoya yini déjà parce que me ko lobate Ego bomelo pe libala rapport abimi ndundu asali nini ndundu wana saini troisième volume ya orphelin zoya OK troisième volume voilà décembre ah si côté siko bazana na gabata na OK alors frère Blaise Maka vous avez une très belle voix alors nga lingana tuna nanu mwa mukie ti tango zalaka na ba mesa gambela no bano betaka biloko na ba camarade ba shiko bano betaka ba voix oyo ba talent ezebele ba talent za ne mission ngana na ngosiko OK ngana zo ke siko na mission na récupérer ba talent parce que baza kusha bana mo ba néglige nzamba bisiko ngonge ko ki maka na koto na terrain okoka na nzambe na okoka. Pourquoi non court? Parce que tant on a fait le projet nanga, ça me demande parce que bah d'abord fait le routier bon on a ndara au foot la terre. Bosi bah na balamba la bois en cas de on prend bosi porte au foot. Bah à l'est, bah na pas condition qu'on le pang. Et ça n'a pas condition pour encadrer un enfant orphelin. Comment? À part foufou. Ouais. À part Lilo Balanza, place à Zovanda, salle de jeu, faut l'ongoler l'esprit à Libanda. Toutes les conditions faisaient réunir. Et tant qu'on a le budget de l'équipe, pour réunir les conditions à la fondation, il me faut au moins $450 000. 450 000 $. Na tout dit ça maintenant, $450 000. On peut on a pété. On a pété ndenge na bibana na ba partout. On a papa banana pesa. Ya na banana nga ba na mbongo. Ya na banana nga ba na ba moyen baza partout dans le monde. Bango de ba pesa mbongo. Mais ba pesa ka 10 €. À chaque mon enfant. On peut pas dire, yo en retour ressemble à bango nzambe. Yebisa nzambo yo ngoba na mission na ko lokota ka bana na balabalo pesa bango sika on encadrement na bango. Batu nyonso ba reposer acte oyo. Na vie na bango. Ba ko fela ka bana te. Sur za parents. Faut comme mpaka bana ne ba kondi. 10 € donc $10, $11 ou $12 kaka. Asenge belete. Soka za mwana mtasale eloko. Ba parents ne ba okufa te tia kokola kundi bango adonga alliance alikambwana eza lié na promesse wana nde nzamba bilanga na sala na mutu nyonso respecter siko zwa na monde entier bana nzambe ba combien donc la calcule no mabana nzana bi pa nzambe aloko 10 francs $450 000 na mona mazakola pa nzambe bimilo la na mona ko $50 parce que bana ba pendant moment de ba otala biso bandi ko réagir ozotalanga loko za mona nzambe te mais soko za mona nzambe kota l'équipe à $10. Il y a 10 €. C'est peu. Tu peux essayer de se moquer pour monter à raison. Tu peux essayer de se monter au rose à raison. Et puis tu peux 60 jours. Si tu as fait août, dans le début à moi, tu fais août, tu as 10 €. Mutu nyonso landinga na bika chana biso pa ya batangi ko mabosa. Ken piana. Ya ko tata 2000, ya ko tata
Papa Ken Piala, yo pende faut nous appelle. Frère Blaise na 2000 na compte fondation. Pas na bana oui. Poza na bana. Pour monsieur ko kota maman na ndako na yo. Tango zo pesa ngom sinza mengai. Bano nga na boti. Na ko koma mpaka ba on ba kundanga na kunda mwana te. Soko za na bana na pesa 10 euro na ye. Mwana pa ki apesi ya ye. Papa na ngo ko kufa tenga na kundo. Donc alliance wana za na maloba wana. Donc tango sali yango mbala moko obenga na numéro na ngai na bondeli pona yo. Siko tala siko $450,000 la beti nomba bana nzambe basa ba million. Donc nzambe ko pesa on fa 3. Donc na mona maman mokie. Donc projet wana sonza masungi biso na mois de septembre là ta de anzoto. Bon, il y a la caméra pour filmer parcelle autour somba pour des enfants. On a une salle de jeu. On a un grand projet. C'est une équipe qui a préparé Makambouana. Donc, il y a un bosso parce qu'on a annoncé le 2 août. Donc, il y a précédent avant. Le 1er août, papa. Le 1er août, c'est ça. Les fériés. Les fériés, on a orphelin. On a un moment que Dieu m'a donné. C'est un bon moment. C'est que le lobby vraiment dans l'actualité, franchement. Donc, le lobby dans un orphelin. Le 1er août, le peu, tous en ango. Donc, puisqu'on a lancé le projet, on a parce qu'il faut recruter des talents. On a eu des tondi, il y a des joueurs. Des tondi, il y a des encadrés. On a récupéré, à 1000. Vandawan. Alors, déjà, je vous ai signalé l'autre fois que je célébrais mon anniversaire hier, c'était le 30 juillet. Donc déjà, c'était les projets qui étaient orphelins pour un cadeau déjà dans Mickey, je crois. Mickey, non? Oui, Bana. Bana sont des enfants. Pour le moment, tout que la nana Bana centre orphelinat. C'est sur la place au 20, c'est église aux foot là. Bientôt sur la poste à ce côté berger bango. Donc il y a le sont des enfants, vraiment sont des enfants. OK, pas de souci. Alors le biso qui toza na moyen ngana dadi to kita awa pour lancer la mieux musala. Alors papa maman oyo kolanda bobuta la émission trop ya ba SOS. Alors le frère Blaise Maka orphelin ya Pamba pasteur que le devenir. Alors beau soutenir déjà après émission oyo bon peut sa numéro oyo et puis comment vous allez faire pour na ba $10 wana et comme alors biso moko déjà la charité bien de commence par soi-même. Alors biso moko déjà tifé août ngana dadi to ya pour tika par na biso no ya pina junior a tika par na ye. Alors papa Blaise nous zara na mission boyo na le billet ou dans ta samba de casa. Papa Blaise comment on m'a dit ça papa? C'est yon ça me pas moller au l'écart. Tant dans le bis ça donne ça ma pied au delà. OK, c'est bon. Amen papa to yambi yango. Alors papa Blaise to zui likambu ya Gabata. Gabata eza single to eza penza album. Les albums, il y a 5 titres, mais on l'a lancé dans 2 chansons. OK. Titre et album, est ça? Titre, album, Gabata. OK. On a lancé Gabata, on a Lingenda, 2 chansons. Lingenda. Ah, Lingenda, ouais, à Moïse. Ah, il y a Moïse. Ah, OK. Pas... Lingenda, Nzeto va bien en Lingenda. OK, c'est Lingwanda. Lingwanda, mais c'est Lingenda. On va inspiré quand Nzambe ka. Moi, ngaba Nzambe nga za bamateya. Ngaba bazaka dessiner ba Nzambe ngate. Ouais, franchement, vous avez une très belle voix papa. Ya ngana te ya ka donc somme tongi Nzambe ngata mokolo to mwana. Ba Nzambe nga za éducative mi donc ba za décider dans album moyo. Bo za na bino décider. Alors ndingo sale libiso bo c'est que papa Blaise okobuli moi les sous-souté c'est ça. On a limité que na li moi les sous parce que album si comme na suka pour batala ngo mobimba parce que chaîne na bango ezali chaîne orphelin chaîne na bango ezali Blaise Maka officiel nde kuna na ko tia ba clip nanga conditions zakaka bala nzamba ko tukuna tali clip Blaise Maka officiel mais à s'abonner kaka na Blaise Maka officiel page no officiel ça Blaise Maka TV YouTube nanga Blaise Maka TV. So à côté bah Monica mamba clip s'afficher à tel nango félé mais à s'abonner kaka on a des prix à fouti abonner kaka. Alors papa Blaise so déjà va déconfiner pour ça déjà vous va déconfiner non so ça point de presse ça la paie bien quand même Toyoka ba projet d'avenir non surtout il y a fondation ça sera vraiment une très belle idée au ça la point de presse capoto kata makamba on kana so to va c'est qu'il y a tout repenza aye vraiment te na yepe ndo moni ba na yebo. Alors, papa Blaise, pasteur Blaise, pasteur, mais n'habité. Namon n'a déjà il est beauté pour plus de ébu cause en cité bête. C'est quoi on a comme que papa église déjà. Dans un monde bête namon déjà. Image voit namon on hôtel on se dit à quoi? Bon faut le bagarre parce que ça mon bête le bibi se donne à Bethel. Église za kokolo ko Bethel parce que papa n'a mon Bethel. Mon père spirituel n'a za koko à cité Bethel.
Ça fait mwana. Nazara mwana te naza koko. Papa nanga naza mwana. OK. Ngani suna koko. Papa nanga mo piro malbaza mwana. Suko ngala za mwana na molimo na loka koko na cité Bethel. Koko akoli. Azo sa musala. C'est pas une sorte de trahison. Bon, ce qui pour papa ça bimé dans la Bethel. OK ouais. Tant papa bimé zubi so dali banda. Trahir yo pour trahir. Il faut trahir ta kola ki bela ba pambula ki bana musala. Les années tout ça musala so mwana koli. Anga bana ministère no kangi ponani. On va les soutenir. Papa kanga bana bien te. Ndep va libérer qui est. Il y a pas boti biso kuna nga pena boti bana. OK. Le tokolo beza appel. Appel nange bandi lelo te bandi bana kala pendant que mon père azaki wana. Appel nange banana le zana na balabala. Le zana libuma mama. Ouais zaki appel zaki loyembo. Na ba mesa gambela papa appel à pasteur. Banda ngane loyembo. Jérémie déjà banana libumu. Avant za libuma mama nganza me na ponaki yo. Na tchako de kwa musala na libumu nanu ya mama. To koma rateze loko to bota manango déjà. Le temps comme fixé ndo bani musala. Est-ce que papa blesse ceux qui le peut-être so papa déjà kufaraté c'est que lingo za na balabala te. C'est que on lingo pour za pasteur te. Wana okina isola Joseph. Joseph so amoni bande connaît so za batu fa kabela mbongo ya banani. Et c'est bande connaît. Pour so bateka ki tanga ko ba premier ministre te. Donc après fallait papa nanga kufa pona salon na lelo na debie ça les passe ndepeza ndeko mama super kufeli papa zo ka passe obi surprise ni nzama bongso lobité maso na moment so meblo na Dubai za na okoi maso nzama ko so po avion rematane au sala crash a épargné na liwa circonstances nous so comme le pesa nzama merci il a un plan merveilleux na sama makambo. Alors amen papa. Alors papa Blaise Lelo au commis pasteur, tu peux nous dire quoi est ça facile? Les attachements facilités. Parce que les gens qui sont bien, les star. Oh, tu vois, mais les gens ont plus que star, c'est quoi? Oh, ils ont charge. Parce que les gens qui sont bien, parce que les gens qui sont pasteur, ils sont bien pâtés. Comment on fait la bimère, on est là, on est là, côté là, c'est cool. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait, est-ce que ça a suivi? Comment on a dit qu'on pâté? Parce que yo mo bon de l'empathie, car baza oboso la star ba bon de la biso. Ba bengi so pesa $5,000 pour na oyemba, vendre ça ba fier. Ce que le komi musala nzambe, comment o luka so ba mpata ngo luka po ba ya pa Yesu. Et attache mo makaso ba bandela musala nzambe que nazala ona na olingate. Ezane po nzamba binga ngo ça so ba bandela non salata. Alors, Papa Blaise, merci déjà dans l'opportunité. Il y a repassé un bon moment. Il y a eu mois, 2 mois, 4 choses. Vraiment, on était vraiment bénis. Hein, franchement, ta voix, c'est une bénédiction pour nous. Ta voix nous a vraiment manqué. Moi, j'étais en habité. Papa Blaise a capé à Mbongo, Orphelin et puis Orphelin suite. Alors, des jours, le bic est aux Orphelin, volume 3 déjà. En décembre. Ok, en décembre. Alors, étant que musicien, puis quand même, papa avant d'Inanda, puis moi, battant et belé, au tali scène. Musical en haut chrétien, tu vois. Alors le lotoko senga papa, qu'est-ce que tu reproches à votre confrère nao artiste musicien chrétien au hasard? Bon, nako ça la reproche na médiaté. Ouais. Et c'est mieux ça la ma reproche moko en privé ndeko moko. Mais dans l'ensemble ba chrétien baza ko évoluer, les artistes baza ko évoluer, nzama pambola bango. Mais na préféré reproche wana ça la na coulisse télé na sala bango bo batinyo so ba yoka maso ba ba la émission té mais ça évolue quand même mais tout ça ko évolue c'est bon parce que mingi ba mission lo baza ba pasteur ils ont des grandes églises mais baza ki ba yembi vraiment tout ça li pas makas vraiment alors les leçons encore lo baba nzembo o ebimisika toko tanga le kwa nzembo ya papa biso Moïse Mbio pesa biso ka osa ba actualité nzembo Moïse Mbio o ebimisika c'est belé hein o ebimisika c'est belé bon. Attends mon coca. Bon. Banze moné pela nga sepera banzema libala penate banzema libala penate. Ah c'est pela nzembo ya. Aya kina mama adoni nezingo. Osali ya mingi. Ça m'édifie papa. Papa Michael Mbaye. Ah libala aux inspiré libala te papa Blaise. Nzembo moné pela côté wana ndera moi bien papa nzema libala. Moi je le préfère mingi la côté à Nzambe. Côté Nzemba libala. Nzemba libala na ngobia pour la bande comme soume personnellement. C'est que libala les aboyante pour non. Te libala bien makas, mais personnellement pour naie Nzemba ne mingi ya. Nzemba ne mingi libala lequel ba problème belé. Ah OK. Papa Nzemba sali normal. Papa Nzemba imbia malibala libala wana suko la ngwe lequel ba problème belé. OK. Alors on prend peut-être Michael Mbaye. Nana ida Nzemba te. Michael Mbaye. Mike Flore. Wande ko nanga nana ida Nzemba.
zela natana Mike Kalamba ndeko note. Mike Kalamba ndeko nanga mais Mike Flore Boazawani. Ouais. Boazawani. Tant vida Boazawani donc akomi. OK. Tozi frère na biso nani Michel Bakenda. Ya suka kai. Michel Bakenda chante aussi très bien. Chante aussi très bien, continuer bongo. Alors on a des histoires de vieux prophètes c'était. Ba vieux prophète. Ba vieux prophète là on a le koloana te. Il y a un petit prophète à quelle mission Nzambe vieux prophète a bien lanzela o liana yo. Mais pendant qu'il y a aucun Nzamba liate. Ça dit beaucoup hein. Donc il y a ça le Nzamba le belé na matoi parce que c'est un frère qui a la grâce extraordinaire. On comprendre te. Alanda ba vieux prophète, c'était ba vieux prophète. Ngana ostanga nga kombo ya Papa Blaise. Ngala habite so ba vieux prophète, so yebe ngotangi ngala bika ba vieux prophète. Ngala tangi kombo te ngala bengi ba vieux prophète po baza ba manda banaka na Bible. Mona batamuki aza prophète a bien Nzamba tindie a ke vieux prophète a kalé na nzela. Nzamba lobi na ngolia. Mais Nzamba lobi na lia ta yoki tata na kufa. So yepa yoki ba vieux prophète a kufa pam. Et pour bino tombo bandaka boza pe na ba 6 na bino Papa Blaise poni komela bino pété. Et komaka. Et comment ça? Et comment mais tu auras ba vieux prophète. Tu boire yoka ba. Tu boire ba vieux prophète. Basé belé. Ah. Si na lui ba vieux prophète ba yebi déjà basé belé. Ya baluba. Papa Blaise c'est qui pour ni papa aider nga na komate na komate pour signaler nga na koma na ngati. Tu ba vieux prophète basé be ko le belé. Mbaza ba mouyer sou kaka. Voilà te ticket ba mouyer sou mais ba vieux prophète. Babandi ba vieux prophète ba bandi avant yo. Ba biso no doit l'expérience. To bandi avant yo kan de biso. Mais yo kan Nzambe par rapport à ba vieux. Ba ko conseil. Mais faut yo kan Nzambe que yo ba vieux prophète wa. Nzambe satika bango kala soko koti Nzamba la bango okepe Nzamba. Alors Papa Blaise lisolo ya suka ezaka Papa Blaise to yebi na kala mutu eda ko makasi c'est bon ngala lo babongo ezaka yonde mutu il faut non c'était pas les cas qui boité les cas boy mutu eda ko makasi c'était mais c'est Jean-Marie Lokula c'est que j'ai allé en passant mais bobebana pourquoi bobebana c'est trop dire. Ah il faut que ça va toi tu as terminé non. Moi à distance. Pourquoi pas? Mais toi, Moussala Morotia, il y a un politique, il y a un Moussala Nzambe. À l'époque, vous avez pu Moussala Morotia. Bon, les Rwanda bandagi na noté. Les Rwanda zagi na député, ni zagi libre. Tu sais na jeu 24 na biso, tu dois l'air nyon so, tu zagi libre. Ce qu'on y a sur libre, tu as comme politicien. À côté d'un domaine politique, na Moussala Nzambe. En tout cas, comme mon année zagi liboso, c'est comme difficile. Okay. Donc, si je comprends bien, Pasteur Blaise Maka osa très strict. Donc, il y a un politicien du soloté. Un politicien pour nous tous abinemi. Bazabat, ils ont musala ba osala. Sauf que toi musala mogote. Comment ngaza moyembi musala Nzambe na ke vanda na politicien na ke lukani. Mais ça arrive aussi tout le monde a pasteur muku na vanda na politicien, godé pour aza pasteur a comme un politicien, qui siami na azala aza pasteur a comme un politicien, ça passe. Sauf que na monde a des fois bolo baro tenga son aza pasteur son côté politique, il faut na tika qui pasteur. Alors c'est pareil aussi avec vous. Bon mutuna beno ke Nzamba pona na album maman, Nzamba tindele mission to yebite. Eza musu Nzamba tindele musala Nzambe za pe politicien. Mais biso Nzamba timsuka basali Nzambe. Tozana rapoto pambola bango na musala Nzambe to soutenir bango moi liteya tout cela mais ba mona nga kuna enfin là on mona makamana. Alors si aujourd'hui bon quand tu m'appelles à moi passeport de collaboration ça là déjà moins alors Papa Blaise un numéro à contact et puis s'adresser dans le public bazolanda on a chaîne biso Pito Palais. Bando konyo so bana napso na Pito Palais na pesi mnombote na kolo chaîne papa na biso Ken Piana kombango lengi Ken Piana donc Nzamba pambola yo numéro à frère Blaise Maka ezali plus 243 81 00 59 hein na bandeli plus 283 81 16 70 043 le wana numéro na ngabana no sa poto bolanda biso wana poto boze belé moyena tanga ba kombo la bino nyoso la moto ezate opération la bino dara opération 10 euros sala ngona tanga comme no pa Yesu sanga on a betu libanga pa Yesu le si Yesu moni muta sali kambo ya na vine mobimba mama Nzambe papa Nzambe respectera ba alliance surtout na borfelin nga sala magam na nga caméra yak
na salle église na besoin makamna filmer na lendeli pas na papier 10 francs mon église ngezali papier nga sous 10 francs son maman fufu pia ba na sombi fufu parce que ngana wuti kokoma ngana wuti kuna na ebi pasi wana donc bato mso so ba biloko po ba bi pasi na kama ngala bi pasi wana donc nzamba bi boy kokisi ko yo moko ta na makambango po ba venturier ba sel ba venti tellement trop yo moko zo relève azongi singa lokola Moïse pa ba na Israël ndenga na zongi pa ba na balabala siko na bandi mission. Voilà. Merci papa. Vos numéro il y a contact, il y a papa. Bisoto ça l'effort déjà l'invité papa le demain on sera invité, on est invité. Bon, de quoi ça qui invité te meloko la yoki li solo bon. Après on betara tour pas mon apport pour venir que ma solo. Ba ya kapena ba orphelin. C'est quoi yembela bango? Na rozaka une émission na papa Lendele. Papa lobby. Na lobby na za émission na Lendele. Bengi déjà non que papa il y a Lendele to kutana. Apo dana yibi yo. Solo na ye dans lobby na ozala ah na bana na plateau moko. OK. Na salle émission na normal. Et na une le peu nzamba pesinga na maboko na pesi bana wana après na annoncer les gamons na lobby déjà wa. Il y a 10 € pour lobby penga pe blaise na encadrer ba enfant de la rue. Ok, merci. Voilà. Ok, merci papa. Alors, merci mesdames et messieurs, merci à Daddy, merci à Ken Piana, merci à tous les abonnés et les non-abonnés. Alors, s'il vous plaît, veuillez cliquer. J'aime. Na émission, j'aime, je dis bien j'aime.